matin à vous tous qui nous suivez de partout. Rassurez-vous que vous êtes en direct sur votre chaîne qui est Congo France Télévision. Et voilà, c'est pour le compte de votre émission Article 15. Na moto kinde okolia. Moko ya émission ezali kosangisa batu nyonso ya misala ya maboko. Bato baboya kokanga maboko banzimi ko bima pona ko luka ko lesa mabota pe na komisunga. Alors c'est tout de suite, on prend une image par rapport à l'évolution de la misala maboko. C'est parti en image. Mbote papa. Mbote maman. Donc awa en plein boulot, ozo pratiquer vraiment moko ya misala na biso to bengi misala ya maboko. Alors au bandi na terrain o anenini, soko koki ko pesa komo na badino so bazali ko landao. Komo na Elvis. Komo na Elvis. Elvis au bandi musala oyo ndenge nini. Eza classe oyo tangelaki ou soit on se retrouver na ngokaka sur terrain na ndenge ya article 15 kala inga kala technique ko luka pona ko misunga, c'est-à-dire voilà, eza classe intégrité mais ya création esprit pona komi luka ndenge osungela. Ya na tina bisio ya ndenge classe intégrité. Mais to créer yango pona koyeba ko se débrouiller pona moyen de vivre. Les alliés classe au tangélité, on s'est retrouvé dans un moyen de vivre. Bandi en année ni papa Elvis. En 2015. 2015. Ouais. Pendant qu'il y a un anda kuto ya kimbala moko s'installer là. Non, ezaka il fait aux la pembeni ya bateau. Au fur et à mesure on va dans bateau nde petit à petit o ebapé musala. C'est comme musala ou évolution na moi za évolution par rapport à musala ezana ngo bien mais ezaka ki ba menacer za ba soda ko bengana nde yango epesa biso mapasi. Rappel Bisolobio bandi musalo na 2015. Depuis au banda, est-ce que vous avez moyen moroté pour que vous la moins maison au sala moins batol pour tout le monde on dirait ozo évoluer bien za ba client et belé. Empêchement no ezala ki nini pour quand même moyen au fond la moins établissement na ya muké. Na pensé ça que l'un des bons jours to créer moi le moko ya bongo pour na mutu évoluer pe na lokwa ba création ba makambo belé. Mais ma coquine ezanga biso pour gouvernement congolais azaka ba puite pour na ko sunga ba pays ba petit emploi lokwa ba misala to sala. Papa Elvis siko musala ngo depuis au bandiango ezo sunga yo pe o mi sunga po sunga na libota. Oui, ezo aider mo makambo belé. Vous allez perdre de famille. Papa et moi moko. Ah ouais. Donc vous êtes vraiment responsable, c'est-à-dire que vous savez malem. Pas difficulté ni okuta na nango. Pas difficulté loko ya kanine. Ya. Loko na kanine loko là. Pas difficulté, c'est-à-dire au koya tango bo place vu que ça yote okuti mutu musu déjà remplacé. Bon, difficulté ba wana eza loko akake. Kota lisayo par rapport à ba kobengana ya policier. Au koya un esprit à musala, au comme sur le terrain, moi les journées wana boye, ba pandi terrain donc moi muto survivre zaté. OK. Moi un peu le kambongo zaté donc nyoso wana bébé ça esprit à musala. C'est-à-dire aux établissements mais quoi na o créer yango. O ya pe jour musu okuti mutu musu a remplacer to ba policier ba bengani po eza balaba les a placé à l'état. Ce que soko okuta na makambo bongo sala ranini. Ah. Tozana biso na ba client na biso ba yebike okoza lo salate avec eso na kiana mutu nganja osela musala vivra bongo. Siko papa Elvis tout au début ebisi biso ezali eloko oyo o surprendre que bandi mbalamo ko sala yango ozana classe oyo tangela ki à part musala ya cordonnerie la sala commercial osala commercial mo se retrouver na art donc oui bana ba art mo ebele naza na bongisa na technicien na bongisa lokwa ba téléphone na déverrouiller téléphone na maboko na esprit na ngandeza donc technique ezaki armo boye ezaki na esprit mais au fur et à mesure que les parents bazaki te nde te ko se retrouver kana makambo belé. Ah oui. No lakisi mokili ko boy ko kanga maboko oyo zali na ngondimi obimisa yango na misu ya batu po esunga yo na libota na. Oui, professeur moko ando pese biso comptabilité à chaque fois ando pese biso que so bo si classe bo za loko ayete il faut bozala ba créateur ya ba emploi na bino moko yango wana so créateur donc moi vivre présenté so créateur moyen de vivre présenté donc on appuyer article. Oui. Voilà. Mbote papa. Mbote maman. Okuti on a ici quand on a place Victoire, c'est-à-dire aux autres kabalunes. Comme on a na ba imboko bazali kolanda yo.
Kombo nanga Cédric Mbosso. Cédric Mbosso, musalo ya ba lunettes, ezali cop tozali remplacer mutozo surveiller pour sa propre makasi. Bon, eza musala na ngai, musala na nga oyo ezolatisa ngai, ezolisa ngai. Donc parce que Bible zoba sepela na oyo za nango. Yango ne ezosunga nga la minute. Ok papa, ezali musalo ezali usunga yo Bible lobi faut ko luka article 15 débrouillez-vous pour vivre. Alors papa banti musala ngona aneni ya koteka ba lunettes. Bon, on a bandi musala nga oteka ba lunettes depuis 2008. 2008. Bon, mouké par la grâce de Dieu ezoke na malam. Bon, to foot à l'état malgré tous ça bana mboka, tous foot importé parce que tous ça na norme moko eza vraiment normalité. Ça dit tant ba bengana biso et peut ça biso passe vraiment côté là que jeune loko la ngai que congolais na zo débrouiller et puis na ko yibate na boko simba machette na boko simba mbeli na boto la mutu mbongo la butu na mona ke bazo landa ngai et puis bazo bengana nga en tout cas et ça la biso passe to regrettaka mingi. Olobi tout au début aux jeunes aux années on a makasi tanzoto. Alors ba lunettes aux artistes des ba lunettes oyo moko ozo sala tout ba lunettes oyo somba po ya roteka. Non, eza ba lunettes o eza ki to sombaka na magasin ba chinois et puis biso to ekotsa na mesa to tekaka. Ba kuna ngo eza likolo na vente na yo zo kende bien. Bon, ba prix nango liboso ezala ki bien. Mais pour le moment, eza lokola biso to commencer la chinois parce que chinois comme ko gagner plus que les kabiso parce que le logo eza qui soit 1000 francs mbala mo ke 2500. Siko yebisa nga la ko gagner ni. Chinois ça la bon parce que ba taxe les qui makasi na mboka la biso. Il fallait payer moko en gros et moko en détail, c'est ça? Oui, chinois comme teka détail parce que na Brazzaville na tikali jamais comme on a chinois te magasin na ye ateka détail. Ateka détail non. Alors ça la honte mais biso awa chinois comme côté ka détail. Si on nga mo la mboka na gagner no bénéficier comment? Coup de chapeau à vous, ça nous encourager. Alors on dit komi kabana moi ezo beta yo pona ko luka mbongo pona ko misunga pe pona ko sunga population pe na libota ozali nango. Alors papa, place oyo teka par jour teka ba combien de lunettes pour tout le monde la population za makasi ozo leka baningo baza ba kwa musuna roteka Bon, par jour liboso ezala ki bien. Mais pour le moment en tout cas vente na biso eza pena ko kita par rapport à la conjoncture à mboka et puis mbongo ezo circuler donc les gens souffrent pour ça ko sombelo ko ezali mais atali ke makoki ezate. Mais ba lunettes on peut tout le monde eza makasi eza ba lunettes mo durable. Muto akondi matin sombi le lolo bia sombi donc c'est normal que vente ke moi malembe. Bon, eza nango durable par rapport et les problèmes ezakani soki au batelika ke loko na yo bien. Ça dit, Moutou peut quand même sera mis si on a yé à sommer l'eau cher parce que la Congo la promo. Donc ça dit Congolais à l'ingi qualité, à l'ingi quantité. Problème à Congolais on a. Or ce qu'on bimi si on sommer l'eau qualité et qu'on soit pétant. Tolingi pe bo peto tolingi koza la propre nde yo moto moni o za jeune ozo teka moza propre. Oui, na sepela mingi na bo peto parce que nzamba linga salité. Oui, parce que qu'il y a sera telemi na mesa na yo à moni on oza propre et puis ozo bisa moi solomo ya deodora. Européen c'est ma casse pour s'en pember na yo. Merci. Oza elenge on dit mi côté kana système oya article 15 boy ko kanga maboko. Alors papa conseil yo ko pesa na bilenge lokola yo. O bazana ndaku peut-être que zana musala te atanga raté. Mais RO il est 12h aza ya ko lala o to bengi ba fainéant. Conseil yo ko pesa ba on a ba OP peut-être que azana ndaku andimi asimba na eli chete na place à Luka. Conseil yo pesa na bilenge lokola yo. Bon conseil na pesa ba jeune lokola ngai Kosimba machette, toko yiba, toko bimila batu na butu, ils ont l'importance. Ça dit problème est ça, tout les matos bossé. Il y a des fois où monsieur Zagé to tangi. Ça dit classe auto tangi, musalo to tangi la classe que ils ont des fois créer parce que chef de l'État ont créé l'engate. Au moins ni mutaso débrouiller boy, même en Europe, mutosa musala maboko. À l'équipe mutaso ça la même na bureau Trump. Aux hommes la maman parce que né non débrouiller boy non ça la bilan langa, comme après 20 ans
c'est-à-dire na ko améliorer ba faire na ngai lobi pe na ko mata. Encourager l'entrepreneuriat. Merci, coup de chapeau à vous. Aux aliments moko ya ba wa encourager misala maboko pe ko pousser ba jeune baluka. Alors tozo rapprochement ce qui total yo, ce que ça qui vraiment yo mutozo te konzimi ko bunda, ko boy ko kanga maboko. Merci olobi. En tout cas, merci beaucoup. Nzamba mona bino et puis na musala malam bozo sala pour na ko tambola ko tuna avis ya peuple, c'est-à-dire bande ko nyos o bagolanda biso. Donc na souhaiter bango ba journée malam na ngolo nzambe. Et puis bata misala maboko l'encourager, ba lembate malgré difficulté, malgré souffrance. Donc to bunda. Nzamba ko sala grâce to ko liboso. Amen. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Vous avez l'engagé na couture liboso à établissement na yo, ils ont une réparation, il y a ba montre ainsi na ba lunettes. Alors ça ni ainsi kao. Ainsi kao eza place toya luka moi mbongo pona au débrier. Moi tozanga kosombela mbate tozanga koya kolia te na place ikia o luka o bunda o yibaka yango biso to pone siko pona luka. Moi ne fils que sans faire na poche. Obi marathon obi ma erni po ya nesika na ya luka o. Na bima wa 8h. Ana koma 8h. Uta wapi trajet na uta musika na uta kingasani. Oeka ana point chaud pour mouvement ezara makasi. Na ya pona luka mbongo. Vous encouragez. Alors depuis bandi musala ya okeka ba montre ba lunettes ko bongisa plus ça li combien d'années? Dana ça 5 ans. 5 ans. Évolution za nango bien mais tama pe ba soda ba mbria biso. Ya mabende siko ya ngwana. Tama ba policier olie batika biso to luka mbongo ba mbria biso. Ba mbria po ezali vraiment esika ya roteka te za place mo peut-être que za approprié pour na bino ya roteka te. Toyebi ke eze sika roteka te mais marge mbonga ndenge zo kendele il faut ko luka kaka. Po soki to yibi bango mo bakanga biso. To luka pe bango suba ya benga na biso. Débrouillez-vous pour vivre. Yango boyo kanga mabo. Yango nga na bunda kaka mais elo do senga ba soda batika biso to luka mbo. Alors musalo réparation za musalo yo tangeli to yekoli yango za nango na makila papa. Te na tangela ngo te balaki singa ne pas oncle na ngai. Ça ya ko féliciter. Alors marché peut-être avec combien ba lunettes combien de monde? Ba monte de bongsa penze belé mais chaque jour to bongsa monta moroté. Ba jour super mukeka nde ko pesa la. Bongsa na combien? To bongsa 500 1000 francs 1500. 1000 francs par jour, ça déjà belé calculé na semaine. To vivre bien mais ba policier ne ba tika déranger biso. Tika bongsa bino bo ba encourager bo boyo kanga mabo. Ça va. Alors encouragement nini mona nini roloba pona bilenge baza lokola yo baza na makasi o ba boya ko luka. O ngana golo ba pona bango. Ole ya kovanda na ndaku megutu lukote kata mai po ko talela bato eza mabe na ko talela bato ya mwa passe yo bunda yo moko ozanga ata safa na poche te po ya talela bato ya passe ona ko loba yango wana. Mbote papa. Écoute, on est ici en pleine victoire. Et ça place d'ailleurs ça la raison. Les établissements en place au Luka. Moussala oyo. Tobima. Comment on a hérité? Bonjour héritier. Écoute, on est ici au Bimara Erni ni pona roya au Luka. Tobimara. Tokata pongi ba 5h. 100 000 euros ba 6h, ti ba 6h, ba 7h, ba 8h bande au teka. Donc au Bimanda kutongo makaska pona roya au. Yangwana. Alors bilo aux orango wapi? Na ba chambre froide, tu as ba boudin aux orananda comme provision yo mo bimi na ngoyo teka. Non. Bilo ko to gendara e utara ba sala ngona limité. Na partie limité to gendara to zui. Ba 5h wana le moko okende soit to là ici on a congélateur quelque part. Après lobi na tongo na 5h wana 6h oye ozui ngo obandi oteka. Oh eza ba bilo na yo moko to zo mona ba barbecue eza bilo o yo moko sala. Nyonso za ngamo. Évolution na eza ndengeni. Évolution za ngona mboko ngone ba difficulté ezali. Ka muke na ndenge tozwa oteki lelo lobi pe le mo oteki te. Nzambe ka ndenga osungela. Mais ça on lobi oteki te muke c'est ko kosi biso poser en pleine victoire. Eza sika au mouvement eza makasi. Ba jour musuto leka eza ki bo esilo bakisi mususu. Donc il faut avouer que zoteka makasi. Bon victoire mbo eko ya na nzete. Mbo eko ya rate.
baleke ebele yango natyaki depuis ntongo kaka nde natyaki mpe etekami mpe malonga. C'est-à-dire ni mbongo eza te mouvement mbongo eza te mboka nano ekufa mbongo tozwa wapi ye moko aloba mboka ekufa tozwa mbongo wapi mbongo eza te yo moko omona so ozongi 17 omona yango mpe ebele tozalaka ebele moi bato mosusu bateki te po ale. Osali combien d'années na musala yango? Donc natyaka une année na ndambo. Donc une année c'est que évolution eza malamu mposo ezalaki évolution eza malamu te mokati na une année wana peut-être 2 semaines 1 mois. misala eza te nga tosisi baklasse yango oyo baseta depuis tosisa classe misala eza te so natiki ona osani. Mais oza encouragé hein ebele bilenge lokola yo misala eza te aire oyo andimi kovanda na ndako mpona kosenga mama lipa mais yo coup de chapeau à toi oza jeune ondimi kobima na moi koteka koluka mpona komisunga mpe mpona kosunga bato bazali nzinga na yo alors liluba na yo nini okoloba mpona bajeune oyo baza lokola yo baboya koluka? tozoloba bajeune mosusu kosenga te ezali ya mwa possibilité mpe ya kobandela fond de départ ezali yango wana tokokaka koencourage te bato mosusu bakokoma bakuluna mpo nde no toteka boye kala te moka nde oza boye omona boye buba yo obengana basoda bakobengana biso ntango ozonga ndako oraisonne na ye bazobengana omona kuluna bande obunda kuluna so banaye baotina biso na mabe le mo badirija mpe ya mboka nde toobengana wenze eza te bosali wenze te wenze nyonso tootekelaka yango le mwa boye kobengana le mwa boye odengaje biso mbongo kopesa mwa bato topesi siko tosala ndeni so bajane mosusu bakomi bakuluna to baosenga tosala nini mboka eza bien te ezaka commerce oyo otangeli to eza eloko oyo se retrouve nango osala commerce te nasala commerce te misala eza te nde olobi yango eza te yango wana bon tolemba kaka te ata badifficulté ezali tokontinue kaka toluka vu ke toza vivant nzambe ye mo ayebi destin moko na moko te na encourage yango mpo na encourage mpo misala eza te fo tobundabunda kaka bo misala na mboka eza te moova na ndako eza te soki ata mwa eloko mwa ebonani sala kaka sho eza te. Coup de chapeau à vous ozali moko ya bilenge oyo toza kofélicite. Merci. Voilà, merci à vous tous qui étaient là branchés en train de suivre Moko Yaba émission Nabino article 15. Alors, Ezali Moko Yaba émission, Ezali encouragé comme on a dit tout au début. Alors, quant à moi, Glodiane Liboula, je vous dis déjà au revoir et surtout bonne suite des programmes sur Congo France Télévisions. Merci, à très bientôt.